déjà na vungure ya prison centrale ya Makala na ba visite ya ba famille na bango oyo ba betelaka bango ba kopo babimaka facilement tout oyo j'ai ebongwami po et comme peine de mort donc okokende kokufela musika la Kinshasa. Botala après plus de 50 oyo tolakisaki bino bakendaki ongenga 70 misusu bango oyo pe bake kokufa kaka na ongenga. Nyonso wana ezalaki kosalema na présence ya mwana mboka Constant Mutamba oyo aza ministre ya justice po akomi lelo mbwa ya nkanda. Boyebake kuna na ongenga nde bakoboma bango lokola bacibelabela. Meeting de Pesamela Kibiso en tant que ministre de la Justice pour lutter contre la criminalité urbaine. Pour être ministère de la Justice, il y a une répression. Les ana fimbu na utaki ko actualiser circulaire ou ezali ko lever moratoire ya peine de mort ya exécution à peine de mort na mboka na biso. Soki ba condamné yo ozali kuluna ba condamné yo na peine de mort boy ba été ba ko exécuter yo ndenge kaka baza ko transférer bango boye baza pe ko diminuer ba effectif na ba prison po bakanga pe ba misusu avec impact na idéologie. Kuluna banditisme urbain tolingi lisuko yoka yango na Kinshasa te. Oyo ezali troisième vague ya ba kuluna oyo tozotinda na ba prison ya haute sécurité. Pour être peine de mort ezala exécuté. Tata, mama, yaya, soko zali na mwana, ozana leki, bobatela ye na ndako. Après qu'on transfère bango, ministre provincial de l'intérieur, na commandant Blaise Kilimalimba, bakitaki na centre de formation ya Mbakana po, kuna ba audience et commandant kosalema po, na ba kuluna avant, bakende koboma bango, na ba prison haute sécurité, yango bebiso. To sengi kaka na baparo bobatela bana na bino bateya masino te bakokufa lokola bambizo yango mpe biso tobetisi kaka mbonda. Ndeko ya Kongo botala awa bondimela ngai ke toza na commune ya Lingwala précisément na ba avenue Kalembelembe na Kabinda. Côté oyo zela ezate même ba moto eza koleka na kokoso. Prince tope makadam esi ebunga kala bondi melangai ke etika zela na mabulu donc zela ekoma ko beba mabe na ba avenue oyo mibale donc po okoma na ba avenue des Huileries en tout cas yebake okobo mamo tukana yo. Bino moko botala ndenge nini mai esali ebale na poto ndenge etoni na nzela. Avenue Kalembelembe kutu mawatro botala ndenge kaka boza komona liboso ya hôpital pédiatrique ya Kalembelembe oyo eyambaka bana oyo bayaka kozwa ba soin. Souci pasi pe mawapo nyonso wana eza mosika te na bureau ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Mais vous voyez vous-même, non? Vous voyez, la route est impraticable. Et pendant qu'il y a un hôpital ici à côté, où on peut amener nos enfants, et pour votre gouverne, la pédiatrie de Kalembelembe, c'est une des grandes pédiatries, pour ne pas dire la plus grande pédiatrie de la ville de Kinshasa. Mais quand déjà à côté, elle est dans ces conditions que vous voyez ici, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Si déjà la route est dans tel état, à plus forte raison, l'hôpital en soi, il sera dans quel état? Donc nous déplorons les conditions dans lesquelles nous vivons. Et surtout les conditions dans lesquelles se retrouve aujourd'hui cet hôpital. Na oyo etaliba embouteillage na avenue des Huileries et comme lisusu makasi ebongo kotala ngomba ya bosoto oyo neti kaka mboka leta asi akufa na ekala. Ya boye peuple azanga maladie wana bokosi boye bake typhoïde na malaria eza vraiment à la portée ya population nyonso oyo bavandaka na bazinga ya kotoyo. Nyonso oyo tobetisi monapo ba autorité en tout cas boluka solution moko epesa malombango po peuple avanda na kimia esali sonia yango pe biso tobetisi kaka mbonda. Mona Kongo boza komona botula ngai tozali wapi? Tozali awa na wenza bayaka oyo ekeda nsango mingi bayebi yango
po baleka kote oyo basombaka biloko ya ndenge na ndenge me kokamwa wenze oyo bafutaka bongo ya leta bataxi ya ndenge na ndenge oyo ekomaka ti epa ya bourgmestre me tala eta wenze yango ezali bayebi te bakomi kolela me mbongo bafutaka nini vraiment esalaka po esokelaka bango comme rétrocession ezali kaka motuna bourgmestre akomi na Kimbaseke beta nanu tour kote oyo oluka esika ozoka mbongo wenze oyo nini ya malonga okoki kosalela bango yango boyoka ndenge nini babeti mbonda binza bayaka susi na fe ezali towana nzela te towana posa pe marché vraiment ezala pene ti bacommune mosusu mpe ezali mpo eza commune eza quartier te eza commune ya Kimbanteke towana posa ya wenze marché ya monene vraiment ke okita na sie te okomaka na marché no eloko nyonso eza yango posa osombi nzela ya koyela sikoyo biloko wana nyonso wana ezosengaka nzela fo ezala ezali pasi po mbongo leta ezali kofutama me nini oyo population azali kobeneficie de manière ke wenze oyo ekotisaka mbongo ezala état normal de manière ke bango mpe balobake bazalaka na prise en charge ya vie province ya Kinshasa mingi na commune ya Kimbaseke ezali pasi yango biso tobetisi kambonda tosala yango pour la bolingo to bolamu ya République démocratique Congo en particulier ville province ya Kinshasa Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebike aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo to abordaka basije nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso aki koponela basinistre côté ya te tellement terrain yango ezalaki pe vaste atie bango wana parce bakabolaki bango musu bakendeki na ngambo ya prince côté ya Maram olie akobanda kosileka na batelevizio kobrandir badocument ezali kokondane bango moko ite ya bomoko bosangani ngai nasepelaka mingi ta naomona baumbu na bateke baza ensemble ngai na muumbu te na ape muteke te ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine bonda ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango kambonda partout siko te la commune na bino numéro na biso zali yango wana yaka benga biso to koyamba yo to koza tatu kosola na bino tango biso mbonda ya ekolo tolobaka na ba chauffeur ozali boso ya volant komela masanga te kokumba pe na se ya kwiti te me ba chauffeur mosusu baza lokola ya koloka awa tozali na boulevard Lumumba précisément na Pascal moto oyo ezalaki na garage babandaki kobongisa yango kasi chauffeur oyo soki manque à faire soki pe envoûtement toyebi te azui moto ya batu abandi ko kongola ba client na ba arrêt direction Kingasani ya suka lokola azalaki na kwiti ya makasi aleki so de mouton po akita na maya mokali ayeko tout a remorque pe abeti tonon bato bazoki biloko ba client ebebi pe babungisi biloko mosusu kasi moto ata moko te akufaki biso magazine ya proximité ya population tozalaki wana yoka ndenge babetisaki mbonda bon accident oyo euti kosala makaka sikoyo na vie ya biso batu toali awa na pose na biso maya mokali c'est-à-dire chauffeur oyo ya 3 pneus azali na milangwa moko ya kosakana te yango omoni ba chauffeur même baza koyoka ngai a bord ya volant na yo tika komela kwiti ezali malamu te tala linga bomisa batu ebele eike oyo amemaki na 3 pneus na ye oyo mpona kokomisa bango na Kingasani ya suka ye moko na descente oyo ya boulevard Lumumba sire mai ya mokali aye kotuta na ye moko mutashene te moto euti baniveau ya 41 bando ekomi kaka Pascal awa
chauffeur azalaki na kwiti so mpe tokomprendre mpe te mbala moko abaluki mbala moko abalusi kitola moto na bango nyonso bakoki tokosenga kaka epa bachauffeur boyeba ke baclient oyo bomemaka bavi na bango eza très cher. La vie humaine est sacrée. Alors, ebongi te kokumba motuka to moto na se akwiti ya masanga. Bongo soki bandeko oyo babungisaka bomoi na bango. Ba chauffeur bobongola bizaleli. Makamba boy, somwa biso tobetisi kaka mbonda. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou appelez-nous au plus 243 99 37 45 722. Je répète, appelez-nous au plus 243 89 81 81 097 ou au plus 243 99 37 45 722. Nekolanga ya Congo tomonaka kaka bandako ya masisi o mingi babengaka ndako ya ndele toyebaka te nini batongaka yango. Mbonda ekolo magazine d'actualité dépa etambolaki ti na village ki Kapa oyo eza na territoire ya Bagata la province ya Kwilu. Tokendaki ko découvrir bino moko boyoka ndenge nini bafabrikaka bandako oyo ya ndele avec impact na idéologie et surtout que ebimisaka mpe bamabota ebele kati ya bandako oyo. Mese Gilena sana basi mibale na bana mine topikoli esobe le yango totiaka kaka liboye mpona kozalela kaka 2 mois 3 mois nakopikola esobe nakokata bambanzi donc bariske kaka anga moko parce que ndako ya liboso ekufi yango naosala lisusu mibale. Biso mbonda ekolo tolakisi bino kaka ndenge nini basaka bandaka ndelo bondimelanga ke bamabota mpe koto ebele batangaka bavivraka kaka na bandaku oyo bakokola kitoko avec impact na idéologie mpe mingi okomona bango éducation kitoko koleka oyo azokola ba immeuble biloko boye esali kitoko yango mpe biso tobetisi kaka mbonda okokamwa okanisa ke tozali soki be wapi yeba ke tozali na Kinshasa botala eta ya po oyo ndeko na ngai tozali aka na Kinshasa mingi nakomi na moluku passerelle oyo boza komona ndeko na ngai ya kokamwa ya banzete na eta ya mabe oyo yango nde ekaboli village ya Putusele na mboka Bantaba bandeko oyo mingi bayaka nde koleka nzela oyo kosoba bantaba kosoba ba aubergine biloko ya ndenge na ndenge me baza kosufri na bapolisier ya pasi po kura kutu koto oyo ezalaka te mai ezalaka te me kote mpe nzela basamwe po moya koleka koto oyo ezalaka te bino moko boyoka nde nini bazali kolela liboso ya kamera na biso ozala na moto moyi bokatisa eza te po ya malamu eza te. Je crois moko moni nde ba mama ba souffrir na ba kilo na mutu azoma ba basa manyo ko katsa na difficulté ako rupe pe aseti na nzete wana ko ina mai pe azoki yo moko moni ba mai tozomela propriété mutu osala biso ba eau potable koto azate kumpugintsele e katisiti village bantaba direct mwakasa ngana ti ekei kote aba Congo metela ba raccourci tozanango vraiment eza passé. Donc même pont ezate mutuka moye lekate moto moye kutezate falo benda makolo okokoma mbula nini po zonga mbula nini yo ebike ozalaka député yo ebike obesaka kopesa ba discours lokuta tala bisika kopesa ba discours kokosaka population yango yo mais biso tokosenga nene bakozi ya mboka bozo ba responsabilité na bino boyeba ke Congo eza munene pe Kinshasa eza munene Kinshasa beaucoup de côté bandeko ope baza besoin baza vie ba vivre na esengo nyonso yango tobetisi kaka mbonda comportement ya burumese ya matete population bazo regete nango makasi population bakomi kolela na kombo na yo otala kobanda otika bosoto oyo ekomi kobota bangungi population mosusu oyo baza ba inconscient bakomi koprofite na yango
boye tosala kitoko te tellement que biso tolalaka te ntango tokitaki wana tala population ndenge bakangaki na nkombo na yo tozala na fulu te bato kaya misala leta bayeba bimisa basalite baterase bango babwaka bakoza fulu oyo tozanga nzela oleka banyoko komo bima na fulu oso bayeka balongoli ba detrater basimi nzela bakei siko mbula yango banitano komo dinda soko mbula bani futo matala likolo na ndako tika lipole mpona nini fulu avenir ebeba bato baleka lisusu te avenir ebebaka mpona fulu tozanga na fulu to asalite oyo uta baterase mine bango baya basala misala bazi badeposa basima nzela bakenda fulu oyo eza bafulu ya terase nde balongolaka basalite na terase ole bakenda yango baya kotia pour bazwaka baotala bagere ekende kobwakama mais depuis tomona baautorité ya ndenge na ndenge baya afule elongoa te aokela biso duma mais aya asala réalisation eloko moko te ti akenda alongola loko te biso tozala na bamosusu bakufela mibali bamosusu baveve bamosusu bachomere toza na eloko ya kosala fulu te kasi bango bakonzi baede biso na fulu babongisa place po kintiaku mai edindaka lisusu te fulu papa ewumeli tozovote bango bakosala eloko te biso bavevre bayedaka biso te fulu babongisaka biso plete tala nana tala yo moko biso tokozwa ndenge nini mayele nini toza na eloko te boye kitoko te balobi tala nsima zonga moto olelaki poste bapesi yo mosala batela mosala mpo na nsima na yo mabota ebele ezali kovivre soki ozali kosala kaka boye ekosala mabe makasi mwana ya Kongo bondimela ngai ke soki okei na commune ya Masina na route ya Sifoko mingi na croisement lango na Kulumba okomi tuna est-ce oza réellement en la ville province ya Kinshasa tope oza vraiment au fait fond ya ba village po molili kotoyo insécurité eleki makasi nyonso oyo likolo ya kozanga éclairage public ya route ya Kulumba côté oyo ba crime ekomi kosalema mingi kobotolaka bato ba moto koviole ba mama na ba wezi ya Kulumba nyonso ya mabe en tout cas ekosiege côté oyo neti kaka satana azona adresse côté oyo bino moko boyoka neli population babetisaki mbonda le gouvernement professionnel faut attendre notre position na biso na Kulumba pour eza pasi éclairage public ezate donc ba moto totambolaka bozo causer ba accident yo moi magazine to bexi no bola ngaliso likambo bola sur presse ko pata no likambo na biso pesa ni kama kazi ba accident ko sala mana molili bazo ko bazona ba criminel na ba moto j'espère bolanda ngo chaque fois ba moto ba chauffeur ba moto bazo yo ba moto kaka ana Kulumba yango moi tuna besoin éclairage public photo yebaka mutu nyonso ndenge otamba pendant la nuit lilo batu be baba koza mboka ezake no te batalela biso mpe nzela oyo tozoluka mbongo tosala kuluna te nyonso te me nzela eza molili makasi toza na insécurité surtout biso bata bamoto donc disons bakuluna tala eza na mama na molili na molili éclairage public batie kaka oyo ya direction oyo ekeye mapela mais biso awa eloko moko eza te molili na molili yabo tokosenga kaka na ba autorité ya ville province ya Kinshasa en tout cas boluka ko renforcer éclairage public côté oyo même ba notable pe ya Masina na bomoko pe ya bino na misiki ya Furbi pe bokoki ko sangana na bomoko olie bo créer ba tiraillement ezo kabolisa bino bo tsaba éclairage public côté et permettre population la bino ba vivre la kimia nyoso boyebake na molili ne batu babe ba profitaka kusala mabe yango pe biso to betisika kambonda likambo ya ba parking à la ville province ya Kinshasa ekomi kolekandelo parce que mingi eza ba norme te bino moko nde bozo komona kata ba image oyo tozali awa précisément na commune ya Kimbaseke kobadama ya mokaliti okoma côté ya maison communale nzela na ngamba Kimbaseke ezala lisusu te bosoto eleki na ndenge moko ya liboma bosoto toyebi te soki autorité ya commune oyo amonaka ngo to pa monaka te ozwi lokola babalabala lokola basoko lubwa eliki kolobaka babala wana okoleka te pe basaka na mongo basalongo te parce que poto elekandelo ba parking ya mituka ekomema mpango nyonso tu kotonda na plein tina kata baveni mwe kuta koleka lezalaka te pe okomona na nzela ya boulevard mingi etelemaka memi ata bisika bata makolo balekalaka oyo tobenga na français marche ya bapiéton nyonso oyo toyebi te soki
pe bourgmestre amonaka to amonaka te po kili bopeto esengaka ke à tout moment bourgmestre akitaka na terrain elongo na équipe ya assainissement basalaka yango me koto oyo assainissement ezalaka nango vraimen te tomekaki kotuna mpe bato yango bazalaka nzingazinga si réellement ke bafutaka badroit na bango oyo commune asengaka balobi oui tofutaka badroit na biso epai ya bourgmestre kutu tolukaki tobenga kotia badali na besiko me bourgmestre aboyaki na ye na makambo oyo etali assainissement mpe environnement parce ke bokono mpe bamaladi ya ndenge na ndenge eyaka na bisika basalite ezali bababala oyo eza kobema vraimen salite mpe silelonga boulevard kutu soki vule beti moya koleka ezalaka te biso awa tobetisika mbona mbote bakongomani awa toza na kati ya Kasai Central précisément na rendez-vous oyo babengi atandele avant okoma pont ya Mwanzangoma rivière ya monene eza wana mais awa toza tout près ya ville ya Kananga mais bozotala état de route ndenge biso tozali magazine d'actualité Mbonda Ekolo oyo ekambami na le DG valable en ledewa et se déplacer ville ya Kinshasa ndeza wana province ya Kasai Central pona kotala oyo baoyebisa biso misala ezosalama po toyebi ke projet 145 territoire balansango kala mais ti lelo vraiment binomo bomona kaka biso tobetika mbonda tokende mbujimai me pasio na moni na province ya Kasai Central outi wapi nauti Kikwite kobima Kikwite na biso totamboli na biso bien ti kalebo ya kuna me tokomi kalebo ya mabuza po tomona Kananga problème awa toza lisusu na Kananga na province ya Kasai Central toza nde na atandele oyo babengaka mashaka mbala na ngombe wana awa nalingi natuna boye papa biso toyebi ke projet 145 territoire koto misala nyonso ese banda ndenge nini ozobisa biso ke eloko mo ezosalama ndeko na nga bazokosa président mpo na nini balingaka bapesa bagene suivi ya province na province awa suivi eza te badepute awa 0 metre toza na mashaka mbala oyo babengaka tandeli a 0 metre eza na moto moko te oyo ayaka kotala nzela oyo me bazaka kuna bazofete bazokosa président awa président toyokiki azoeleve nde pardon bakosa ye te soki message oyo ezokoma président azota oyewa akomaka na atandela awa soki asilisi wana akoma na Mwanzangoma ndeko ya Congo tomonaka kaka l'air tobimaka na mituka mais il faut tomitunaka soki ya solo tozwaka ta ya koentretenir bamituka na biso parce que kotambola mituka toyebaka ke ezalaka baserke etambolaka na balabala tala lokola motuka oyo ozali komona tunanga ezali wapi nyonso oyo esalemi awa na ipene koloba ke mutuka oyo kaka ndenge ezalaki na bandeko na kati bakamwe ekomi kaka awa bakisi na miniti muke kari yango moko ebandi kopela moto ekamwisi population na ndenge moko mabe bayebi te soki nini eza na base ya incendie wana bino moko boyoka ndenge babetisaki mbonda liboso ya kamera ya Mbonda Ekolo bachauffeur balandelaka mituka bachauffeur tala makambo esalami vraiment soki ezala kota station na station kuna me oyo bato badaye mituka balandela mituka bapati bachauffeur naosangana bachauffeur bolandelaka mituka ezala vile ichasa momuka ozala en panne technique yabona ekasengaki kamioakibana na ye na chauffeur alobi tokita na classe awuti ozwa bana classe awuti kuna elingaki epela kutu na partie station wana aboyi toboma moto aboyi tolongolaki bapine aboyi ye moko tia ye nango awa adepose yango awa akiti bana na ye ake kuna na pano wana oyo ya biopi wana ale abandi kofilime ye moko afandi wana afilime asimi nzela abengi mobali ndenge asimi nzela ake na bana na ye ezalaki na bana classe awuti bwazoya kando omona akomi place wana akomi moto peli wana chauffeur asanti da eloko moko asanti bien te deja na mutuka akiti mpo ameka koverifie akati na ngambu kuna retune ntango aozonga boyakuiebeti kano nde peli mutuka ndenge eza boye eza lokola nzota moto afo kobima na ntango koverifia biloko fo kontrole po eza kamine essence mpona erreur ya moke epelaka moto nde omoni epeli
awa biso tokosenga mingi na chauffeur boye bakakosa batretia mituka na bino liboso ya kobima po mutuka ekoki pe kosilisa bomoi na nzela na tango muke pe ekoki kosunga yo okoma bisika ya ndenge na ndenge eboki yo moko oyebaka kosala shwa ya kokuba motuka o ezala etat normal yango esali mawa vraiment awa na bandeko basala kati ya ipene biso tobetisika mbunda. Bana Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na Mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na Mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na Mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Ndeko ya Congo tango tolobake bikumba kumba ba chauffeur oyo tobenga na ba chauffeur eleki mingi awala Kinshasa botsaka tembe botala DCC oyo tope esprit de mort euta kilango kotea Kingasa na suka chauffeur akoba na kati ya bordure azali koyeba te amata soti muto to akele na se soki pe amelaki babwaka aye ko se retrouver likola bordure oyo epesi pasi pe mawa accident monene oyo ke bandeko mingi bazi ba choc tellement que chauffeur azaki peleke se alingaki akima ma population na la police bazalaki be vigilant ba récupérer mais basi pe mawa la police a préféré que le chauffeur na motuka po ba bige kuna ba kozwa mike mais tala bandeko o bazi ba choc ndenge nini ba sundoli bango kaka boye bino moko boyoka liboso ya kamera na biso ndenge nini kabetsaki Mbonda salami na misu na ngai vraiment mutuka azalaki chauffeur azalaki na idée ya komadana de mouton alors apetali na bordure alinga la renverser comment dire renverser déjà à perdre d'équilibre alors bato bavandaki na portière au niveau ya portière babaluki bakwei na se et alors mutuka ebalukeli bango mais ya kokamwa tomoni mutuka ezokende c'est les vidéos sur niveau ekomeli bango nyonso ezala nzambe babaluki wanatike esalami mais ya kokamwa na polisi ememi nde mutuka bato batikali baza na bashock etiki bango ka awa tokopesa conseil na bachauffeur boyebake soki omelaka kwisi te lalaka na time malamu mpo epermettre na ntango ozobima bapongi na nzela kitoko te me mingi mpe boye ezalaka mpe makambo ya kwisi na surtout mituka mpe ekotaka batretien malonga te tala milimo ya bandeko oyo soki bakufaki olingaki osuka ndenge nini toyebake soki oza na vola ozali kokumba milimo ya bato kumba na kimia mpe mokolo esilelelo kitoko yango biso tobetisi kaka Mbonda. Likambo oyo etali insécurité kaka ndenge Mbonda ekolo elobaka yango pe idéologie oyo koko tiri jesi jemba abete biso moko alelo bino moko bomona surtout bamibi o bamesala koyiba bamama basaki bakabelo to pe biloko ya ndenge na nzoto yoka ndenge esukelaka bango mabe moyibie mama esaki na ngai ekei boya mbangu moyibi oyo ayibi mama saki kokima akutali pe na bayaya bazaki na kwa yoka ebela bayaya kutu ndenge nini badeside mpo na ye kulu na yo moyibi tokotumba yo okokufa lelo zela biso wana totumba ye libela bayaya pe badeside batumba ye po aza kuluna a moyibi akufa lelo suka 1 litre esasi pesangaka te yango wana pe na limesi batumbi moyibi mais esali pasi makasi na décision bayaya bazwaki po bakokaki jamais kosala loi bango mo parce que
tokosenga na biso mbona ekolo soki bokangi moyibi bokangi kuluna botumba ye te me esengeli komema ye depa na la police la plus proche po bango nde bakoyeba kojuge mpe komema ye na acquis de droit ya boye esali mpasi yango yo ndeko mobali tika via kimoyibi tika via kuluna tandenge suki nde maboka bayaya esuki mabe makasi awa mpenza biso tobetisika mbunda.